Ce qui deuxième monde existe à raté, oui. Ce qui deuxième monde existe à raté. Ce qui deuxième monde existe à raté. Tata Kimbangu Kiangani. Tata Kimbangu Kiangani. Allez, on est visible 495 999 666. Tu vas ça on dit ce que vous avez bénéficié de vos bénéficier. Nous vérité dans cette ça aux amours. Mais aux démonstrations à repérer sur le salango. Les amis solution était repérer sa moto. Namba soza nango, na maladie en pesa zanango, na bokononya soza nango. Asta ko bien ça ta bien. Ça t'en a pardon, c'est serviteur à diable. Oh. Oui. Yo moko mi bengi serviteur à diable. Franchement, dans un serviteur à diable, on sert à diable. Diable n'a pas une solution et repère sa mokili. Tant que on a vu la Jésus-Christ, on a vu Satan de Lucifer ouvre vraiment dans mon poste. Na beti numéro na ya tombo, na beti na se contacter dans monde. Ba mero na bino ya ba tombo bino normalement pour ngai on so leki na gagnant dangereux, ça représentant gagnant dangereux parce que la mbanga yebi makamna zoloba. Les vues de Kinizwa, vous avez dit la démonstration et tout ça. 50 60 70 80 $100. Voilà, bienvenue chez nous, nos abonnés de Concept TV, de différentes chaînes au Barolanda Biso Lelo. Nabi que vous aurez tellement ébélé, vous aurez tellement abonné. On dit même vraiment qu'on s'abonne à Ezalaka Bolimi Nabino. La scène Nabino, vous continuez toujours pour s'abonner, vous partager des missions, vous aimez, vous commentez et vous savez Biso vraiment bien. Bon dimanche chez vous déjà. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Nous avons à mon côté, nous avons mon confrère, nous avons bon. N'habité son ordre comme mais à se présenter moko to camper ko cela sur bokoko le vraiment dans la casquette mususu le na yambi musicien parce que le musicien on a ba musicien na ba théâtre le na yambi musicien na vraiment la casquette mususu mais camper ko cela bokoko et puis je fais pas la publicité mais ezaka musala quand même l'actualité nous oblige ya osala musala na biso en tout cas bon aimer émission ce que vous c'est une émission vraiment aimer bon tu as des commentaires na bino quand na le barke ya bino ndeko moi la popule ya munene Cynthia Mbombo autrement dit la Kilimanjaro de la presse to ebongo le moto to la bino ramsala comme il faut. Nous allons parler sur Kodia. To éviter Kodia na français zanini a bon commenter pour na bobe ça ce Kodia na français zanini mais c'est donc à la lingala Kodia de baloba Kodia famille besoin na Kodia le to me camper ko soda sur Kodia to me camper ko soda sur Marambo le 25 décembre aux abongo il y a un événement à Kati Yakim, héritier Watanabe a repéré sa bonne bangue na concert, to me camper au solo on a de konabiso aux années de l'eau. Mais dans un côté candidat Sakibino, je suis pas seul, je suis avec mon confrère, auto me camper au Sangela invité na biso le local ndengezara, boyebi ngala yambaka ba to partagera ensemble. Nous devons les king. Faut la caméra, tout me canam la personne de konanga micro déjà, à me camper pour se présenter, bah tu vois là biso ba différentes chaînes biso ba découvrir et puis bonjour. Bonjour, oui, la baïda qui n'a pas de pamba de makambo se bandi. Vous avez trouvé toujours beaucoup comme le code de makambo. Donc sur la mingi na koko pemba. Yemo ra fongola biso, so kazamani auti wapi azolo bola nini. To le bani vont belé. Concernant Nazara toujours na. Voilà. On est ensemble. Bobby il me voit toujours. Merci ma présence d'Oriana Nassima caméra. Les villes qui Nassima caméra équipe mon concept le beaux a vraiment branché scotché parce que Babi le makambo zali. Ça va inda, ça va ndende bitumba de makambo. Les villes font le sur plateau to mabongo invité na biso ya lelo. Bonjour. Bonjour maman journaliste. Bonne santé père. Santé kitoko na grâce ancestrale. La grâce ancestrale. Ancestrale, il y a ancêtre ndi baza babateli na ngai.
Ah, ok. L'autre, il est là-bas, coco. Donc, vous comprenez que Albi a bien la grâce à stress. À stress, français. L'autre, il y a un bail à tu me campes ko beta ma solo, tu me campes ko solo là, sur beaucoup, car en dernier zara. Au retour, c'est présenté dans les différentes chaînes au bas, la biso, parce que chez Biso, na yamba yote. Par exemple, vraiment, les bosso, on les canne chaîne na biso. Au cours, c'est présenté, parce que on a déjà tant on a besoin comprendre. Là, c'est présenté, mon peu qui est bien. Oui, vous allez Koko Pemba, représentant mon roi Kanya d'Angéré. Nazali Koko ya Koko Pemba na direction générale ya Bandundu. Nazali Moko ya Mbeng na direction générale ya Congo Central. Nazali représenté par Mbeng Nzali Kisi. Nazali Mwana Oyo, Nazali guérisseur national, international. Ezali oza na mboka nini na continuité nini na domaine oyo babengi ya spiritualité. Maladie nyonso eza spiritualité. Mutu nyonso aza na recherche ya spiritualité soki trouvé ngai na plus 243 85 82 83 750 oza na facilité ya kose contacter pour que tomeke mpe kobongisa oyo aza nango na problème ancestral. Nazali représenté ya gagnant d'Algérie, nazali mwalimu na Islam, bao bayebi ngai bamoni ngai na TV, baolanda ngai na TV na kombo ya mwalimu Maliki. Bao bakolanda ngai na baorganisation ya bakatie, bakolanda ngai na kombo ya magie noire le mystérieux, parce que nazali organisateur ya bakatie na nouvelle formule ya président Vipère. Basi azali na pesi mbote, azali moko oyo abimi na maboko ya Edingwe na pesi mbote, parce que nazalaka na collaboration na bango comme représentant ya gagnant d'Angers na recherche spirituelle nyonso. Olobi oza mwalim etiki na place wana, mais tozomona na forme ya mwalim te, biso te ba mwalim bazaka ba musulman, mais siko tozomona na forme ya mwalim te, tozomona na forme ya banganga. Oki ko expliquer comment ko mélanger makambu comment. Bon, ceux qui n'ont pas mwalim parce que ba o ba ko mona ngai na TV déjà ba mona nga ba ko ba na kombo ya Maliki. Mwalimu Maliki. Baba komona nga na TV parce que titre nazana ba titre mobile. Baba komona nga na TV ba reconnaître pe que non fils ya Koko Pemba. Na lobi na sens wana nazali initié na magie noire. Nazana domaine ya magie noire. Otika ba musulman okoma siko na magie noire. Bon, islam ezali science, ezali culte. Ezali culte, ezali science, ezali développement de tête entre connaissance spirituelle. C'est un peu ça. Donc quand on a biso na bana biso lisolo, maintenant tout nous na moi mkek. Et là on est pour ça yo au côté na magie noire yo parce que tu es trop jeune. Et là on est pour ça au côté na magie noire au boyan sous au longwa musulman qui m'appelle pemeni ya ba église de tout monde ba jeune pasteur yo on zimi lelo okoma lelo nganga maître spirituel en fait. Parce que premièrement il est poussé nga ezali étoile na ngai no premièrement étoile na ngai de bendanga na domaine on azali parce que bela luka yango bazana ba domaine ote to ba se retrouver abela maboma et bela luka bazana domaine ote ba se retrouver kufa na vie oyo nga nazo sala ezali na vie kaka mibali ezali na kufa to liboma punition o nga na ko représenter na mokili oyo ezali soit na bebisa vie ou soit vie na ngai elimwe ezali kufa. Donc ceux qui le repoussent na premièrement na botama na ba domaine spirituel na botama na za voyancer. Voyancer ça veut dire muto abotama ba voyance spirituel ceux qui a loté muto ndoto manifester na famille na yebi nazali mwana ya lesa ifeme na za muyanza 100% nazali na domaine ya Congo Central. Tout ça bengate parce que kisi oyo ngai na botami nango pona koma ko diriger yango bien na lekaki na Congo Central. Donc Congo Central ezali berceau de l'humanité na ngai. Ezali bongo mama na ngai na domaine nyonso spirituel oyo ko contacter ne kozala mie ezala souffrir na maladie na ndenge nini ezala na musika na nzela ya téléphone WhatsApp to se contacter. Na webisa pisa bougie ezali signe ya lumière, bougie ezali na beauté. So ezali na be mona ka te bougie rouge epelaka na église catholique du matin jusqu'au matin. Et puis la bongo parce que ezali signe ya lumière. Na webisa yo papa na place ozali contacter na appel à WhatsApp pisa bougie. Et repensez bougie à partir de bougie repensez na lumière ancestrale. À partir de lumière ancestrale na consultation spirituelle. Je na consulter spirituellement
ezali ofele nasenga mbongo to na mosala oyo aleka epa machine ya le mystérieux fils du kuku pemba yebi nasenga mbongo au bénéficier ni la mosala parce que osenga mbongo sala yo na monde visible nazasala yo na monde visible efutaka nga na chaque demande na nga nasalaka pa bakoko na nga bapesaka nga na direction ya tombo parce que nazali moto azotise machine azosenga na direction ya cimetière na direction ya cimetière ezali vérité naye kobetela yo te ndenge ngai na banda o ngai napesa pour ke na bénéficie lelo non kobetela biso parce que bato mosusu babangaka bato mosusu bakobanga bi naya boye bainconvénient eza te est ce que so naye boye nakobela liboma te plus tard parce que tomona mambo ebele bato ya maboma ebele tokoma mituna asala nini po akoma boye premièrement liboma ezali kufa ezali moto akosa yo te kisofele ezalaka te satana apesaka zwaka soki azopesa azozwa awo ngai nazali nango ezali kisi ya mboka na ngai mpe naza initie na bamboka oyo esimba ngai dernièrement nazokeka nanga mpo nazwa initiation ya baluba ezali budget ezali etat ya connaissance na ngai nde nazolinga na élargir yango selon capacité na ngai ozomona ezali ndenge nini eloko nyonso epesaka mbongo balobaka tia yango soin okotia yango soin na sens nini na bobateli nasombi sapatu na nga na valeur ya $200 nazwi na kotisa yango na potopoto lobi nango efungwami nabateli yango te ozomona eloko nyonso oyo eutaka na monde visible ndeko na nga bakosa yo te nini te ebimaka na inconvénient spirituel inconvénient dépendaka na représentant oyo asali yo mosala te aza comme guide spirituel na yo to garde spirituel na yo ozomona mpo nda koti yo na danger oyo yo ose retrouve ya résultat mais oyebi capacité oyo ya monité ya monene na likambo ya saleli yo na yo moni résultat représentant wana ya bakotisi yo azali na tante ya kopesa yo inconvénient premièrement inconvénient oyo tali pa bancentre bakoko oyo babengi ba esprit na bandeko na biso bamizima babengi bango bajini bandeko na biso bamizima babengi bango so bamuzukra ezali na bandenge ebele babengeli baesprit so air d'esprit bapesaka inconvénient biso na temple du savant makuku bitatu tozali na capacité ya kolongola inconvénient wana osalela yango bénéfice ancestral oyo tobengi ofele ozobénéficie dès que oreconnaître que notre pouvoir ancestral na oyo resistaka nde kozala na facilité ya kobénéficie nango ekozala na inconvénient moko te premièrement ekozala na inconvénient moko te soki oleki na temple du savant makuku mitatu mpo eleka na temple du savant makuku mitatu ezali ocontacte biso bareprésentant na plus 243 85 82 750 soki ocontacte biso na plus 243 85 82 83 750 tokozala na facilité ya kooriente nini oyo ozoluka mpo mona besoyo nango contact ezali ofele consultation ezali ofele droit temple ezali te soki tosengaka matériel par rapport ya bougie naye kosala mosala oyo ezali parfait nazolinga mosala ngo ezala parfait nakoutize babougie oyebi ke bougie nakokende na boutique to na place batekaka babougie nasombi bougie mais oyebi badétermination to bakombo ya bougie te tozali na bougie simple tozali na bougie de lumière tozali na bougie ya ba Saint Michel donc babougie ezali na balolongi nango tozali na bougie oyo ezotekama na valeur ya 2500 €. sikoyo soki oyo nasala mosala napesi yo droit ya temple te napesi yo consultation te droit ya consultation te epuis nasala yo mosala nabimisi lisusu mbongo na ngai ya babougie nasombeli yo non ezalaka bongo te nalobi te kana soki 2500 € napesi exemple ezali babougie kaka te eza bongo bougie avala ya 500 francs ezali mais esengaka rituel motu ye moko asomba yango comme achat matériel ekosoki matériel na yo ngai nde naza boye ekosoki matériel na yo ndeko na ngai soki nabengi kosala mosala premièrement naza puni na monde visible par les esprits na monde visible pardon tika jamais kokota satana ninga pardon te naza serviteur ya diable oui yo moko mibengi serviteur ya diable franchement naza serviteur ya diable nasalaka diable diable napesaka nga solution ya kopesa mokili. Donc toi tu crois au croyant dans le diable. Dans le temple on a vu la Jésus-Christ. On a vu Satan de Lucifer ouvre vraiment dans mon poste. Na beti numéro na nga etombo na beti na se contacter na monde visible. Donc ba numéro na bino ya batombo bobino normalement pour ngai on so leki na gagnant dangereux za représentant gagnant dangereux parce que lambanga yebi makamna zoloba na le but que za pour na ba musulman na le but que za ezali na direction na selaka pour na ya yo ko na musala ndeko na kanya na mobali mo ya yebi sina isolo na za musala c'est l'état pas ko guider na monde visible alors guider na kotana d'esprit ni naza
tozalaka na contact na bango tosolana bango bien apres mpe oyo ngai nadirisaka bango nakozwi l'esprit te badirisaka nga oyo bamanipule yo omona mosala ekozala parfait te il faut nadirige baesprit oyo ngai nazalaka na bango toujours en collaboration oyo basenga nga na facilité bazwaka na facilité nga mpe basenga bango na facilité napesa bango mpe na fanda bafumu. Pour ne pas être ingrate, Nazanga Mokote, Ndenaïsaki Bino, au départ, je suis avec mon confrère, notre qui est micro, à me camper pour poser la question. Après, tu as vraiment la maman, la si je n'ai pas autre chose. Ouais. Tu soulèves vraiment trop au profond. Le besoin de selon King Kinizali. Nenga, tu as même Kimba ou Soso. Okofunda biso muke na mutu oyo azwaka kisi ayezwa kisi mpa na yo akomi na mbongo nsima mikolo abeli liboma ezala mpona nini esala babo ezali na bainconvénient ebele oyo moto akoya tante chance eza pari foot ozo comprendre nga nabengaka kisi pari foot oyo tante chance epesameli yo te puis ozwi résultat na yo eza bongo nayebi kokanga conséquence nayebi koarrete conséquence na moto azoyoka maintenant na moto azoyoka te anga nazoyebisa osala a suka na c yo komiti na y et alors esanga réponse yamepesa loba siko eloko oyo epesamela mabe eza makambo euti na ame makambo euti na ame ataki oyo ekotaki boye na nzoto nde toza boye pesanga réponse makambo euti na ataki oyo euti na ame ekotaki na nini na nzoto boye nde toza boye manifeste réponse ebanda na motu yango la plupart bagénération bazobela maboma parce que bazoleka bamaître oyo baza considéré te na monde visible eyebi bango te premièrement kozala considéré na monde visible kozala na numéro ya tombo natuna yo eloko question moko bolimbisi parce que baquestion eza yayo baréponse yanga bolimbisi kote wana omona banganga sali te omona banganga sali te ngomona nde fashion yango ekamisingaka bayelisingaka ye nde grand maître napesi différence opesi fi na yo pa diable opesi fi na yo na ame mpe na corps mpo nasomba sapato nasombi yo na monde visible eye na mokili nasombi na monde visible eye na mokili nasombi en esprit donc avec l'autorisation eza eloko moko te nga kosala na mokili oyo esanke na contacte l'esprit onga na manipulaka parce que esprit aza zuwa na temps oyo nga naosala likambo na nga na absence na yo azomanifeste faux ezomanifeste mpa na nga nde toza bomaître spirituel kuku pemba machine oyo abeli liboma yo oza ndeni totiaka na range na peut-être nasalelako kisi nga abeli liboma siko maître na guide spirituel abeli liboma ti baretour na bino nyonso oyo nga asalelaka mosala ezwaka nga te mpo nazalaka prudent na vi na ye mpe na vi na nga donc tozomema baame ebele oyo eza bongo akopesa motu kisi ndima charge wana ndima koépargne ndima kobongisela ye nzela ezala parfait premièrement naza jeune naza swego naza jeune nayebi makambo ebele naza na batime wata naza président ya cellule oyo babengi le combattant de wata naza président na ngola ya berin rouge ya wata naza fier naza jeune naza na 30 ans metamaka minene naza mpe minene. Voilà, merci Wenzeka entre parenthèses pour te côté vraiment na sujet na biso toba ki sujet na biso lelo eza kodia eza nini eloni esalaka kodia wana ezala eloni esalaka kodia wana mbongo oyo kodi ebimiselaka bato mbongo ewutaka wapi en tout cas mbongo wana ya kodi ya premièrement ewutaka na mokili na biso te ewutaka na monde ancestral bakoko nde batiaka yango eyo ezwi kodia ezali nanu liaison oyo eza ancestral bakoko na bino efu batika famille na yo efu etika soki batiki yango te mpo mérite yango premièrement natalisa bino na bien ebele bato bayebaka yango te kodia tozalaka na domaine ya kodia ndenge nini kodia bazwaka yango soki oreconnaître pouvoir ancestral famille nyonso ya mokili eza na kodia
famille sur la mokileza histoire famille sur la mokileza l'événement pe na scène moko baleka histoire so na lobi histoire dans le sens que famille sur la mokileza na motu moko boyazaka danger na famille danger na pouvoir ancestral de pesa ils ont un pouvoir ancestral monene na motata na artiste na biso dozo pesa makambo artiste monsieur toujours pesa makambo papa poser une question pouvoir ancestral était beaucoup ko bazola tezo comme ça ba musika pe élargi OK artiste mo conséquence ya code ya zamini conséquence ya code ya ezala nini na moto azam ya code ezali quand même la code ezali na deux chemins code esenga kelia kolia yango kolia code esenga kamakila vous comprenez makila to transférer yango na nyama parce que omoni Abraham apesaka Isaac ataka mwana na mbeka elle atie mwana na mbeka atumba mwana trompette ebeti likolo vo biniti elle ebimebisaki nini namona basoso ye tabisinga omona ntaba omoni ntaba bayebisi zwa ntaba remplacer na nini omoni place to remplacer sacrifice ya humain na sacrifice ya nyama bakufa toza na facilité ya kotravaille yango tochange yango badroitire na temple du savant makuku mitatu nazoyebi soki eza vrai soki eza na teme ozondima te spiritualité nga nazobisa tokibondoki nga nazobisa nasala nini epa na yo kasi oyo aza moto atembe le baba sani epa na yo bino bandi naza moto akisi nazobeta lisolo akisi funa lakisaka kisi ozokomprendre funa lakisaka kisi tokobetaka te lisolo moni mpona mpe kolakisa kisi yango tokoleka na bisika ya démonstration fo mie moto acontacte nga na plus 243 85 82 83 756 sikoyo komona nayebi te nakomonisa bino nini ebele bazoleka na tv basala démonstration ya bambongo mpo monake no na monde visible ya mbongo esilaka te eloko moko te esala absence na monde visible ozo comprendre eloko moko te esala absence na monde visible toza ya limite te nga aza moto akisa makasi je pense que totambo na bino nazwi bino na bareche totambo bon approchaine occasion namina bino na bureau tosala émission na bureau kuna bokomona na miso mpo nga aza capable na makambo nga napesaka na monde visible mpe ya kolakisa esprit na miso na tv nabimisi esprit apparaître naza capable nabia oyo nyonso saka napesa asenganga napesa naza na difficulté te na makambo oyo ezala eza maladi ndenge nini bakanga yo na famille eza na mo ayebisingaki mwasi aza na zemi okolongola mpe kaka zemi bomo ozala mwasi aza zemi tosala moko ya sikoyo eza koteka eza vente de sang yo bénéficie na mbongo ti okosala bino te bamaître spirituel ebele bazopesa bozovwamisa bamaître spirituel na bademande na bino basan le savoir bozoyeba te nayepa maître spirituel alongolanga zemi alongolanga zemi nakei zemi etikali sikoyo bénéficie nini tamiso oyo asala yango vente vente de sang ce mois naza na 1 mois 2 mois aza na facilitaire osomba mpe l'encriseur bon ozoyeba na bino makambo ozosala bato mosusu basala makambo premièrement na concert na bandeko bazolanda ngai ezala eza wapi ate mpa na nga te nabengi bango baya te nazoéclairci kaka mokili po biso tu toza na mokili tozofivre na mokili kotika baninga baza na place eza péché oyo moto alongo yango aza te ozocomprendre nzambe aza créateur ya satan nzambe nga azalaki kaka osala baprojet na ye nga funa sala boye funa sala babandi mokili premier pas deuxième pas troisième pas satan azalaki pembeni na ye awa comprendre tifo nde naza ne boye baninga azodécouvrir mokili aza na facilité kosala deuxième mokili abenganaki ete soki atindi na mokili na biso nasala bisa nini va juger le monde à la fin vous serez jugé yo na bato na yo soki nani aza juger liboso nga nasamba te mpo nasala malamu na mokili mokili napesaka babe na orphelinat na fin du mois oyo toza fin de l'année nabenga bino boya toke na baorphelinat so nasali na baorphelinat moke nasala katikati ya me 15 orphelinat lolo ezali motema motu premièrement nani lolo ezali destin oyo motu ye moko efosanta yango ere oza na savoir vivre
Vous comprenez, on s'entend que nous avons pour l'âme et c'est bien makambo. Mais qui nous ça fait. Mais les faut ça bon malam pour bon mamouté ni t'es content de ça la makila ça bon mamouté et puis faut le banga nzambe ou akela biso mo télé ya nzambe le kwa mo konse mo bikisi na biso makambo ezali trop profond ezaka mo kotama ba mystère belé to ba magicien belé to ba marabe belé ko kangote na biso ba remplacer à partir d'Abraham, elle a opéré Isaac. Mon père, Nzambe, mon colo, mon qui, mawana ebeta. Hein? Verset. Oh. Yebi solo ana te seka yokoni na famille chrétienne te ponga na koni na Branham naza na connaissance biblique naza na connaissance islamique oyoka lisolo te keno Abraham alinga apesa mwana ne Isaac oyoka ngo te osiko na ofongola mbe litandisa na pesi osise développer retrouver développer maître c'est que yo ozo confirmer ce que deuxième monde existaka non ce qui existera te siko oni ce qui deuxième monde existera te oni Nzambe ce qui deuxième monde existera te ce qui deuxième monde existera te tata kimbangu kiangani tata kimbangu kiangani alors élément visible 495 bar 999 bar 666 je suis représentant du gagnant d'Algérie bakoko nanga na liboso na bino kokisa masoni te na liboso na bino kokisa masoni te po bino belobi soni soki ebandi représentant ezoyi epa na bino ezali soni oyo représentant mérite kufa kasi mpona nalakisa ete napesa bino mai te napesa bino makila osala défense spirituelle nasengi bino ebele te nasengi bino mpe makila te nasengi bino mpe chance ya moto te nasengi bino mpe kufa ya moto te mpo nayebi kufa te bomanifeste kaka tokontinue na biso mission oyo ezali démonstration ezali résultat te na makambo oyo kolinga epa na ngai nabe tozokita lisolo ya pouvoir ancestral azali père des ancêtres ya Afrique nabi ya premier magicien du monde eza na Jésus Christ zena lakisa yo okoza na 1500 3000 na poche na yo oza yango pesa ngai ndeko na ngai pesa oza na 1500 omoni oyo ezali mosala te na makambo oyo kosenga ngai ya vi na yo ezali mosala te premièrement ezali démonstration totanga komba moto te po epesaka mwa keto makongo mo osengaka nzela ezala pepele kotisa nkati otie combien regardez bien nos fidèles abonnés atie 800 francs na kati ya carton ya 800 francs ya 500 francs na ba 100 francs 800 francs na dollar c'est combien pas même $1 pas même $1 bon eza ya valeur ya RDC pas même $1 unalakisa mokili nazongisi su combien azongisi 200 francs malgré tous les contrefacteurs finis de servitude pénale mais oza makambo ya kisi moi basambisa yango mboka na biso basambisa yango biso basambisa yango biso tokozala babénéfice oyo tokobénéficie vérité nazotalisa oyo eza mokili mais oyo eza démonstration nakopesa oyo osala yango ezali solution te ya kopesa moto na mbaso aza nango na maladi ya mpesa aza nango na bokono nyonso aza nango
Astagfirullah tabia kumwana shabula msalam salam za kama influencer am ila bismillah ani bakula kabidi bakula kabidi vous allez pousser en bon pouvoir ancestral. Réponds-moi, je suis représentant des gagnants dangereux dans les animaux à chaque moment, et il y en a tongo, et il y en a midi, et il y en a beaucoup. Fula yango kasi 3 fois. Kosunga ngai. Unacheza nini? Pusera nini? Mbongo. Andikubazwa. Acha yangu kati. Kangi. Bakulu yawa jibu ya Maimuna Ipto Maimuna Kubas manifeste-toi Fula sous 3 fois Ajibu ya honte manifeste-toi Bakulu Bakalfik Allo yambengu ana kati chakini Nima abla Bakalfik Ure konote marambo chaki hawa Nafongola Ukimate Atanguma 7 metres Ukimate doza Wane na evite Nguma pesa mkego Papa tika tembe Chaduka Yote poussière mbongo Chaduka Ouvre-moi dans mon poste. Ça 10 les villes qui nous soient, vous avez dit la démonstration et tout ça. 50 60 70 80 Ça $100 Où est la démonstration? Ils ont une démonstration kaka. Tu comme la maman démonstration. Ipto Maimuna. Jaduka. Les animaux. Chico. Itoka na kati.
ezali résultat te na motu oyo akosenga yo na makambo oyo azosouffrir osko eza mpona nini mindinga oyo ezali soki napesi okonasa temple place ekodetecte maladi nini oyo oza nango ancestralement oyo otangami spirituellement na mai oyo natie moto obwaka ngo ezali démonstration mais ezali résultat te na moto azosouffrir opesa résultat oyo azosouffrir ezala maladi nini ezala nini premièrement na ngai naloba lisusu botala kaka no kuku pema na magie ancestrale asalaka na bandi kosimba clin ya wenge lelo te betanga biso lisolo obi obandi kosimba clin okoti biso kutu déjà na lisolo yango obandi kosimba clin wenge lelo te donc obanda déjà de génération lelo mpe toyebi ke ozalaka mpe na héritier watanabe ntango oloba boye bato baobule mbamo nini bon artiste wata premièrement kote azali napesi ye basali ebele ayebi oyo ezali président ya Bérin Rouge depuis Angola ezali président ya Latine Wata oyo tomeka mpe kosala défense na ye na basansi ya kibomoto boye na bandenge ancestral azali mwana asimbami na kuku pemba na lireso komasata asimbami na mbenge wana eyebani bamoni héritier banini taka bakokaka ye te porte-monnaie magique bakokaka ye te emoni na concert ya Showbiz te ebi na fili akati concert akaboyi concert katikati abimi na bango motu mwa baoyo apesa mwa ba 500 na ye atuka biso bakokaka biso te biso bakolo mbongo biso bakolo kisi ti aza mwana oyo aza na sa makolo oyo biloko na stadi so bokoti wana bokoya eloko babi stade de martyr eloko eza sauté ndenge asimbi fali te nasimbi f victime soki atiki biloko biso oza facilité ya kolingo yango po f victime nde elongoli esali capacité ya concert wana concert wana ya le 25 oya stade impossible hein? Impossible, impossible. Si Paul, merci d'assistance, merci parce que tu étais là, Babi Vieux Thomas, merci parce que tu étais là aussi avec nous, merci de ma présence, Libal, Clébal, donc merci. En tout cas, on a tellement belé dans ma caméra, on a pu suivre des son beauté, tous ensemble, tout comme continuer, ça, ça vraiment des missions. Babi, tout pack, Babi va mettre tout pack. Ah non, vous êtes tellement belé. Non, on va sauter, hein, Bobby, laisse-moi tranquille. Ndina lobake na bossa na mutu moko te Bobby à Joseph Mokonza batete la na Grenoble toujours wana boss